TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika, la grande dame avec un grand écart dans le cadre de l'actualité, bandi koba bolingo, mes frères et sœurs, l'air est grave. Et bato bele boyoki lisolo ya pasteur akufi na ndako ya nganga na Angola. Et c'était plus ou moins une semaine passée, ngana uté ko mona yango na TikTok, mais nazali kuto intéressé à koyoka lisolo yango te parce que moi je m'attendais na mona peut-être ba image ya bino bobika ma morning is un système à Saint Thomas. Buka mona buka kwikila parce que réseaux sociaux ils ont moi besoin bébélé. Je crois na sina yebisa bino en passant qu'il y a beaucoup de gens pour chaîne na etalima et continue etalima ako créer bambine lisolo mo ba lokuta et ils ont biloko yo toyebi parce que tozana na milé yango et toyebi batu belé o basala ba maambongo a remonter na lisolo mo de toutes pièces car rapport na parce qu'il y a besoin de visibilité à jusqu'à la ti lisolo mo elamba et puis voilà et suis moi en plaire taka ba bandi o passer ko fina ndako nganga moton ko bandi ko beta lisolo ya ko beta ba image ezaki te na sisa écoute ko quand on te la trouver qui intéressante bandeko ndrande makambo solo. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je partageais avec un grand frère et un prophète na masolo to bano robeta to bano dola mambo basel na nzambo yo ba vire ba mambo buzobe ko lekana ba église comment est-ce que ba jeune lelo ba prophète ba simbi ba kisi bandeko nanga en passant na sekisabino ayebi singa oyebi songolo atangelinga kombo ya petit moko azala na TikTok. C'est un prophète a prophétisera na nengo sarante ayebi na ngai. C'est pas étonnant mona mwana na kosakola abi petit wana il était à mes côtés boya approchanga ka ndenge ezala na bondela pona ye parce que le grand frère en question oyo nazo ko betela bino tellement aza mutu monzamba asala ngolu parce que d'abord avant tu faut yeba que nyonso ezala la grâce hein. Oui, nyonso ezala la grâce en début ya depuis ba sacrifice na ba mususu mutu ko sala na domaine songolo pakala on nzamba za ko utiliser ezala liboso na ngolu ezala neti mbongo mutu nyonso ana etola mbongo te yana bato bana etola mbongo tout ce ka ko sala peu importe forme peu importe eloko azo sala peu importe et azana nuna grâce wana na étoile wana ya mbongo na don wana nzamba pesa ye donc c'est tout à fait normal azala na mbongo ebele yo kende ko envier bandeko ayebi singa omoni mwana wana toyebani na ye ayaka na bondela pona ya na problème moko songolo et du coup tokomokanga mana ye tellement mona ye ke nasakolaka makasi akangama kaka papa konde naza na besoin na koma lokolo naza na besoin na koma ayebisi nga alobi nalobi na mwana wana kota ba jeune ba prière ba retraite mene via sacrifice avec l'état ba makabo wana efungwamaka effectivement conseil wana c'est ça. Même moi si je peux conseiller une personne na oloba nende wana pourquoi parce que nga moko na expérimenta eloko wana je crois balebele na si na pesa bino moi témoignage ya parcours na nga bandeko na zoya na lisolo oyo parce que ezape ezo concerner lisolo pe na obetela bino et na kati la famille période moko je me rappelle erona moi na ngai ya misa to azana ba plus ou moins 2 ans et aujourd'hui c'est à Kolima Moké a comme il y a 10 ans bientôt il aura 11 ans et tozala na retraite mon église na biso. Il y a 1 mois son abosanité. Il faut ça ka biloko ya ba fin de l'année. Je crois que ça va 3 semaines son abosanité ou encore 1 mois. Bande ko retraite wana to bande ko lia na biso légèrement na poko ndenge ezala ka bo gêner et puis après na ba soir bo fungoli. Siko tellement chaque pourquoi parce que église auto bande ko louer à l'époque ezaki ya biso moko salle mobimba et to bande ko prier chaque jour nzamba sala. Donc chaque jour peut-être du lundi à dimanche to sambela. Sikoyo to bande ko fungula jeune ka après 20h parce que na semaine kilte bano zala ti 20h siko bato bele bano ko kangote telaka o lete banda tongo et o kangi jeune na minuit o lete ti 20h bongo yo melita musumo ti bande onzamba salanga ngolu mo na retraite wana que le Seigneur me pardonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Moko musuto prier ka boy ser moko parce que na suka batu na gana azu message ser moko azali pe muninga na à l'époque Gisèle azwaki message alobi
Nzambe apesa nga message ke bato nyonso te bakobima na même dose na retraite oyo, bato bako respecter ba principe bakoza discipliné na suka nango Nzambe akokompense bango makasi nde amifunditi atubeli bino boyebi place molimo na Nzambe ezali eza na babiloko oyo bamabe mosusu osalaki moto amonaki ne yo te me okoki oresiste to kokokanga te obimisi, c'est ça. Puissance ya molimo mosantu yango wana bandeko eloko nini esalemaki abeti lisolo ke autaki bacourse ndenge ezalaka kaka azongi na ndako sikoyo prière bando banda 17h ou 18h je crois ti 20h autaki bacourse azongi sikoyo bapoko wana ba 16h wana azalaki kolemba fale sikoyo abongama po aya culte abi nazaki na nzala nabi nalia ata moke bongonaki église pendaki tobando gêné abitaka na bando lia bona omela ti boya obi na oka penza voix audible bayebisinga na matoyi yebaki na retraite moto nyonso ta obima na dose moko bato nyonso te baobima na même dose de bo ba respecter bo alobi esali nzoto malili esali na pasi yango na profiter na yebisa bandeko bolandaka ngai. Vous savez, le Dieu que nous servons c'est un Dieu de principe. Bato belé lelo baosambela belé mais baomona loboko Nzambe te. Pourquoi? Baza ba indiscipliné na niveau 00. Oyebi soko lingo mona ba fruit ya vie chrétienne na yo na domaine tout tia ba discipline. Soko tie ba discipline ndeko na nga ndimela ngai mokili oloba ko simbikisi mo simbikisi te. Parce que le Dieu que nous servons c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de discipline, c'est un Dieu de principe. Nzamba sala te libanda ya ba principe na ye. Papa na lobi na yebisa petit wana kota ba retraite ba jeune tia sacrifice, discipline, respecter ka ba norme makambo bonzambe omona ba donner eko s'éclater yango moko. Petit wana ye kaka soka ye pe vient na prophétiser abi na sala petit wana nko moko mususu na ebisi OK yaka zwa bassin ya na mai abi na sukola makolo na mai wana na zwi mai wana salte na pese na bisi melo omona ko sakola makasi amela mai ngana bisi prophète osalaki yango na orientation divine alobi te nasalaki on encore parce que c'était de trop ngana bisi suko abi non na bisi que vérité abi petant petit ke ya monika so sakola ta ko zongela ngana bisi nasalaki yango encore parce que ndenge ozana obako simbi so touche mokilo ese baby mokilo so baby bato bele ozomona na ba prophétiser mais c'est pas avec l'esprit de Dieu oya ko simba kisi pamba alobi asala elo mususu ayibisaka ezaka nini ayibisi ayibukomso ayibisi OK so sambela de fois mona ke aza petit moko azaki na e maturité pe na makambo Nzambe parce que bilo misusu il faut conscience sala na intelligence na discernement abi mukomso na yebisi OK tellement mutungi selekaki omoni so sambela surtout pour la moto kanga miso makasi o fini penza miso kangi omona ba vision ake pasali yango amoni lote a fâché akimangai bande onanga mwana mbali wana akoma na TikTok akoma muto ba localise moi bat ba komelaki senga même na kombo na pour ezaki to te autant akombo moto localise moi akoma muto ba localise moi akoma komona ba prophète ebele boko mona bandeko bakozwa ba makasa na bakasumbalesa bakozwa ba poussière so outa na ba frontière ya nini surtout katanga le ba prophète ya katanga bandeko sur 100% ya ba prophète bana katanga na province wana 99,9 bondi melangai il ne travaille pas avec l'esprit de Dieu bato ba kisi ya kosangana te bandeko na loba na bino mambo avec connaissance na yebi biloko na zolo ba prophète ya katanga ba jeune bomona wana aza basé na Kolwezi naza basé na batu ya bakisi ya kosakana te babiloko wana euta kuna petu wana koma mutu ya ba localisme bandeko na ngai lisolo eloko nini eleki pasteur wa uti kokufa kombo na ye Jérémie Kasongo de son vrai nom aza moluba a congolais mais bino boyebi na bangola ndeka to changer ba kombo kokomi da koto ba yebaka yo Mangitukulu kuno koma Dameldaïda isela komo zani ne kande boyoki yango wana koto bayebaka yo soki nani kuno koma de Nascimento Angola bat ba changera ba kombo ozaki banoko bengo koto soki frère Jacob kuno komi João
ekomaka ndenge wana siko kuna azali na kombo mosusu ya bangolais ndeko yango abosani mais nameka kocontacte père spirituel nanga paster nanga place na bongolela motema certainement akoyeba ye parce que awumeli na ngolais et puis ayebani mwa communauté ya pastoral makasi akoyeba prophète yango so apesi ngai information s'il faut na ata na photo na ye parce que ça lisolo etamboli na kohésité te na koyela bino na kotiela bino photo ya prophète oyo kombo na ye Jérémie Kasongo alobi nanga non Jérémie sikoyo nde place lisolo ngo ebimaki abisi nga Jérémie c'est un ami a travaillé awa tout ça ndenge ezalaka kaka ake okende Angola elongo nini eleki ntango akei Angola abandaki kotravaille na paster moko boye ntango azotravaille na paster wana tellement ye azalaki na bagrâce bato bano consultake mwa mingi et puis celui qui travaillait plus oyeba paster mosusu bazalaka so aconstate frère moko ana grâce oyo bazotravaille na ye akokoma koutilize yo ye azolia baofrande na badime soki baservice prophétique yo kosala kobondela mpona bato bamakambo misusu azo koutilize yo ntango mosusu mpe apesaka eloko ya malonga te nyonso ezolekaka na cadre ya tozosalela nzambe mais ye azonginda ye sikoyo frère ntango amoni bongo abi te quand même ekokontinue boye te na quand même na grâce sikoyo na obénéficie nango te tata oyo bambongo nyonso kongola ye moko nga azokoutilize nga lokola mpunda na ye aye kolongwa ake kosala église na ye abandi mpe église na ye nzambe mpe asali grâce mwa bato mibale misatu bakiti tout ça ekokóma na moma moko amoni kake non il faut apafuka bino boyebi makambo yango ndenge ezalaka parce que bato ebele bakanisaka po prophétisaka po oteyaka bientôt mpona lelo soko olali olamuki okoki kosala église nde okokóma Marcelo Tunasi okokóma Joël Francis okokóma Songolo okokóma Pakala de trompe toi makambo yango ezalaka ndenge wana te bandeko ntango akei wana na ndenge abandi koévolue aomonaka ondire c'est comme si avancement ezalaki te nde place aye kodeside na bakosolola kaka parce que mingi ezalaka makambo bakotuna ti non eza na papa moko azala na Lunda azala na Lunda Nord ye aza makasi se so asimba bapaster ebele awa tout ça ok d'accord aye kokepa papa na ntango mpa akei papa na ayebisi no ya pas de souci eloko ozoluka do azali na besoin ya prophétique ya makasi akoma komona mpenza do azotala azomona na michupo kati ya libongo ndenge elingami azomona ndenge olatikala so kotoboka donc nde mpenza bido akoma mpenza nzambe kwa ndenge bible ezoloba nzambe amonaka forme ya mwindo nasala libanga mwindo na butu donc ye mpe akoma komona bongo tata na ebisi no ya pas de souci oza na koimpose na kotia na discipline moko ya 7 jours chaque jour fo ya komelaka mabele ya mwasi na ngai pendant 7 jours oye omeli mabele pendant 7 jours asali yango mpe 7 jours ameli mabele ya maanganga donc mwasi apa anganga ameli mabele ya maanganga bandeko ntango azongaki vision de vision révélation de révélation te bisakoli nde bisakoli akomona mpenza oyo oliaki pondu na ndenge eke na baintestin misusu eningami misusu eniakutami bien te ayebisi yo keno ndenge eza wana kutu yo mitupo nyonso si ekomi ouvert parce que pondu modele elelaki yango donc eza grave akomona tout akomona nyonso esali ke ebendeli mpe foule bandeko bino boyebi satana aotikala satana pas diable merci ezalaka te apesi na gauche na droite abombeli likonga la famille tata wana azali ka satisfait te bandeko na nga le contentement oyebi so oza na nzambe eloko ezalaka malamu ata ozwi mokie okokumisa nzambe me ntango wana nzambe te yaya ata ozwi bamiliare otonda te yango omoni tata madilo ayemba nzembo tata nzambe yokelanga mawa alobi tata nzambe yokelanga mawa papa abi pasi na nge ezosila te nakanisa ye mokolo na kosimba million pasi ekosila me ntango nasimbi million nakomoluka 2 millions nakomoluka 20 millions nakomoluka 100 millions c'est ça posa ekosila yo te parce que vide wana ka yesu nde fois komblango malheureusement ye azalaki nde dans le vrai atiki yesu wana arenonce ake kozwa babiloko ya mokili oyo bandeko tato azali ka satisfait te eloko nini ekoleka aye kozonga ntango azonga epeli pa anganga ayesi pa anganga en tout cas makambo ezosimba me naa na mposa nabakisa dimension naa na besoin nakóma na niveau ya mama so mpe akosekisa bibembe nayebi te mais etilka azalaki na besoin abakisa dose akóma soki ndenge nini akóma soki extraordinaire
ndenge mukomsu na waka Joel Francis azotala teya alobi très bientôt vous verrez un prophète, un serviteur de Dieu est en train de prêcher du coup pendant qu'azoteya à disparaître. Oh, mais si quoi autant yozoteya disparaître pour esa nini et puis au disparaître okende wapi yoko oza mutu nzamba kila do bandeko na ngai musika Yesu libanda Yesu ezaka passer boyebi ba passer ebele basimbi bakisi mitu na bango esala kasuma la mote bakoma na ba dysfonctionnement quand ndenge Bible zoloba ya de ces gens là oyo bazokanisa baza ba sage ba mayele baza intelligent ande basi bakoma bizengi bazo batofina na mitu do diable penza amfute embrouiller a bebisi ba cerveau bat bakoma kanisa ba mambo moko extraordinaire do ba mambo batu ba raisonnaka te ba mambo batu bakanisa te bolimbisanga na pesa exemple ya suka na kamwa mukomsu na église mona wando sambela kala yana prophète moko pasteur moko bato ebele pe bayebi ye bon na communauté oyo ya biso oyo azaka na Irlande on dirait azaka na Irlande ti lelo pero le monde on dirait comment na Londres bon azaka plus na Irlande bandeko tatana akoto ya kamingi ba anglophone akoto ya kamingi ba anglophone boyo ba congolais ebele ba kimia milia ba congolais na ba raison ba moka ba yebi une fois aya côté ya na église mo place na ndoko sambela kala église ango eza ya ba biso ya bato mangala muto ayaka na ye kuna eza prophète mo pe tozaka na bitida ko invité aza pe na Angleterre ate aza na libanda master na ye bandeko tata na ya bayamba bango kitoko bino bebika basali ya nzambe bambi bango bien kolia bien ezaki nini convention ya 3 jours kolia bien balatisi bango pe na hotel à propre ya bien na kamwa tata na atelema liboso cher alobi yango nga nalinga ba anglophone soki ezalaki ba nigérien ba ghanéen banga bayamba nde boyembelinga awa te na vandi ni je me suis dit si koko yamba ngo fallait bayamba bango ya ndenge ni faut batia bango na batipoi au fait bakoma bato ba illusion ebele bakoma vivre na monde moko ya bango bakoma koluka ba extravagance moko bakoma koluka bakoma ba roi donc je sais pas trop bande konanga eloko nini eleki prophète oyo tanga kei tour mibale Panganga yebisi non il y a pas de souci mais est-il que dimension nyon se à peine un sacrifice na yango et dans ces cas il faut qu'on fasse 3 jours et il faut qu'on fasse 3 jours tango ko bima nde sikoyo ba mambo zo luka wana ekosalema et sikoyo abetelaka collaborateur na eli solo c'était un cousin propre à lui que non na mo qui n'est pas tata mo ndenge ezala kaka comme yo zo travailler nanga il faut yeba secret wana et mukolongo tango bakendaka na mutu parce que akomi déjà c'est akomi passer la monnaie kendaka na mutuka na ye na collaborateur na ye wana na chauffeur tango bakomi et fallait koyebisa bato bayaki na ye ke no bo patienter et makambo na yeli awa et osala 3 jours tokosala boye ok bandeko falala na cercueil bakoti na cercueil premier jour deuxième jour troisième jour banganga ya sali bikila moto alamuki te mais au troisième jour alamuki te ndene atiki yango leki jour moko quatrième jour banganga sali bikila alamuki te be oyo komi série comme azanganga transmutation ti abeti biloko ya XOR ye moko akende kotala makambo nini ezoleka na monde astral ntango ake kuna akuti paster wana babloke ye batie na bachaîne bayebisi ayebi mais c'est quoi le problème criant na ngai oyo ba congolais criant na ngai yaki pa na nga napesa ye bamakambo sikoyo malheureusement ekomi susu ya boye ndenge bayebisi non kilia na yo oyo aniongaka biso période moko abebiselaka biso bamakambo donc lelo ndenge aye boye comme to reconnaître ye punition oyo akofuta ezake il faut asservir biso awa panganga azali na choix te parce que ye pa mosali akotelemela maître te falaka ya kozonga expliquer collaborateur ya pasteur na chauffeur ke ndenge eza boye makambo eza ya koyinda na miniti oyo siko nzoto etikali wana nzoto ekufi eloko nini basali bakatikati ye mike bakekunda ye secret nganga na bandeko wana ntango bango bazongi pasteur azomonana te 1 semaine 2 semaines 3 semaines balobi non ekozala boye te batingami
collaborateur na ye wana parce que bino bo travailler na ye bino bo zala na ye bo tambola na ye comment se fait-il la bunga karabo bino bo non 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 torture na chauffeur na ye nde ba koloba vérité bokundaki wapi bakei bisiko bakundaki ye bake kolakisa nganga tellement za nganga asi amona na ba miroir prophétique magique na ye ke elulu eza koyela ye nde azwi mwasi na ye na bana ba changer ville ba changer na bango ville balongo bisiko bazalaki ntango baye koluka nganga déménager bakei bisiko bakundaki ba retrouver corps solo kupola donc cho ezaki te bake kokunda ye bandeko na ngai nani napesa conseil nzambe tolembaka koloba te toloba kaka. Mes frères et sœurs, le contentement, contentez-vous de ce que vous avez. Na contentement, na olobaka te na mambo ya ministère, ozana moi 15 bandimi 20 30 50 non. Na oloba na domaine tout ya vie. Boyebi ezana bato ebele na mokili oyo banviaka o baninga musu bazana ngo. Et pourtant o bango bazana ngo bato musu pe ba olukango. Yaya mwasi, ozana mobali na yo malgré ba o ele ba mais oza consciente que bozala na bino bien. Au moins na couple moko na TikTok pour na yo kanzane teno bango ba couple modèle surtout na ko kebisa bino bandeko ba couple bo mona ba s'exposer na ba réseaux sociaux Facebook TikTok bo mona bonnet ba couple moko on dirait et pas na bango ba soa na raté ba bunda raté ba ndinji ba leka kate ba wana nde kutu bato abiyoma ya ko sakana te moi j'en connais na bi couple pastoral moko so botal ba photo na bango na Facebook bo ndima te mobala kumisa nzambe ke a se retrouver na vie. Mais moi si wana kuluna bandeko na ngai so botali ba image na ba réseaux sociaux bo ndima te ndeko mwasi ndeko mobali ya mobali wana mwasi na yo so yebisa lambela o fufu asala ngo problème te mwasi o mona na musika no kansaka yende Angelo yende soki Maria Valencia oyo wana ko aba jara basi oyo so kene musala yo kozongo kuti asi alalaki na mbeto komeka kutu ko déranger yete oyo zokanisa kaza mie koleka oyo ozana yango le contentement mes frères et sœurs. Maman ozana musala na yo papa ozana musala na yo gagna moins 1200 €. Bako proposer soki ba cop ni so ba marché nini tala na mokili oyo bato babenga ngo l'argent facile. J'ai toujours dit aux gens que l'argent facile n'existe pas. Bomoni bambongo toyoka na masolo na musika kezala ba argent facile OK kaka opesi sima moi 15 minutes, moi 20 minutes, bah pesio 800. Détrompez-vous, et ça n'a pas conséquences néfastes et graves, spirituelles, caractère même physique. Bala mi bale belé ba komi na ba problème ya ba cancer à ba colonne. Likolo pona nini bangulutake na sima za mobali. Nzamba kela o mobali yo pesa ka sima bangulutaka. Ndeko mwasi ndeko mobali ko enviete o ebite nini bomba mi na sima couronne car ndenge Marcelo a ebisa biso. Bon via ba couronne ba tout po boyebi te baza capable to pe prêt à payer ba sacrifice nini sacrifice oya futa to apesa to asala po koma bisiko akomi wana yaya soki ba yebisi yo avant ozwa couronne okondima to kolinga te lelo oyo le frère est parti et na koloba na bato na nzambe eza bato na nzambe eza ba chrétien ozano chrétien normal osambela kotinda ka ba moto. Maman, ou ane logote papa ils ne logote estime-toi et tu sais pourquoi ba moto kotinda na situ tango zo mona ba effet nango ya o ebite ba dégâts combien zo causer na monde des ténèbres o ebite ba dégâts combien ozo causer na monde des ténèbres yo mona netika ke no mamo zo simba te ministère zo tambola te lobby ok donc solliciter aide kuna satan na oyebisa yo ako reconnaître yo le diable n'a pas les trous de mémoire. Biso to bosa na lui abosa na kate otindelaka ye ba moto ba mopanga 10 ans passé 15 ans passé kaka ye wana lelo okenekeno apeso lupemba akozwa na piège babiloko esalema ke belé témoignage asuka bato basambela na nzambe malamu ba période akala tango wana ba réveil bandisika ba oyeba témoignage mama mo azali mwasi ya pasteur mama nateka maputa ne na wenze oka na journée mo ta musu moi wax moi komi balé ba sombi moi matembela bane kozanga te mais ezaki na ba mama moko pembeni na ye ba mama na bango bando teka ka soki na ebite na journée moko so pe ba conteneur soki pe ba nene bobi période ni Nigeria ezaka ni Benin
Benet to Lagos et bando sa succès kala ba mama Benet ba mama Lagos ba mère wana bazara mi balé bando teka maputa ya dega ya bango ezo sila ba tonne mama naka moko mi balé mais moi c'est à pasteur bande ko bituna tuna tika kama amboko kinde ko tuna ka yaya oyebi ko lamba ka sauce ndongo lamba bana basepela nango ya voisine oyo ka ebimisaka bantunga moko ndire ya ba couleur ba diamant ya ba coltan ya ba cuivre na ya ba zinc okende ko tuna boye ba ko pesa yo likasa moko ate za likasa oyo chaka okocha likasa na obomisa bana okocha likasa na sacrifier vie ya bana okocha likasa na oboma libala okocha likasa na obomi vi na yo obomisi mamande ko mwasi ndeko mobali yoka bandeko akena kotuna ba mama na mino botekaka makasi boye na mukolo moko sampie se ko sila ngaka moko mibale puta zozaka esika moko toteka ba produit moko za likamu nini yo bayebisi oza na posa po teka lokola biso oui te problème te yaka lelo na ndako na ba 19h mama kenda ok tokende kaka parce que wana balobaka te okoyebela ngo kuna bandeko bakenda ti nzela ya ezalaka nini fleuve voilà bakenda soki na fleuve soki na libongo soki wapi na mai na fleuve certainement ntango bakomi bamama na basali cérémonie babwaki bamaki mai ekawuki base retrouve bakoti na kati batamboli ntango bakomi na katikati balimwe bino boyebika mama ndenge ezalaka parce que si baincantation baprière esalemaki de la minute c'est un autre esprit qui le contrôle bandeko ntango bakoti bakomi kuna no baye na client ye pa yazwa lupemba lokola bango. Vous savez ce qui s'est passé? Grand maître na musika soki mpe Lucifer ye moko ekande totala na bafilme ba nigérien a reconnaître mama na tie yo nayebi yo abi yo nayebi yo approche kuna o résister nini approche mama na approcher ayebisi yo nayebi yo abi mobali no onyokola biso mobali na yo parce que mobala mama na zalaka pasteur mobali no azonyokola biso na bamoto abi osali bien ndenge ya abi approche t'inquiète elo ozoluka na kopesa yo tanga pusani pembeni na ye bandeko aye neti apesa ye bise aye neti apesa mama na bizu aspire ye aspire pema donc ameli neti pema bandeko abenda mama wana mopepe soki pe cerveau soki tonfi soki nini kaka si na sur place kande mama na telemaki mama na kweya alamuka suta kufa nzoto na ye bakutangi oka libanda ya fleuve wana ebale wana na libanda ya mai kaka ezoyenga corps sans vie bakobwaka nzoto na libanda wana c'est comme ça balela mwasi ya pasteur wana bandeko na ngai témoignage vrai elekana na nzambe malamu lisolo oyo bato bele bayebi yango pasteur moko nzambe malamu to apesa biso témoignage oyo bandeko je crois j'ai tout dit nalobi ebele nalobaki émission na osala nango kaka maximum 20 minutes mais na nage déjà na ba 28 presque 30 minutes parce que c'était important. Partagez nos vidéos pour sauver des âmes. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Likez surtout nos émissions pour YouTube Amonaketo Salam Salam Malamu et effectivement nous faisons un grand travail. Biso on a pour nous conseiller, pour nous conscientiser. Nous parlons de tout ce qui se passe, mais tote yaka tope ça conseil na souka selon le Seigneur. Et activez la cloche pour ne rien rater de façon que tombe monsieur Zokota. Bolanda yango bandeko s'il vous plaît, bo partager ma vidéo nzamba opambola bino. Alors, to comme na biso na souka moi c'est la grande dame. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde mbala sima. Merci. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika.
mafuta ya sika, mafuta ya sika.